Shalom, shalom, bana Nzambe. Te pesi Nzambe merci pour na tango kitoka pesi biso. Yo gari connecté na moment oyo na programme na biso grâce de la vie. Te encourager yo obengande komoko pe o partager vidéo oyo na moninga. Toujours te amater à biso comment vivre dans la victoire. Amater à auto bandiango a posé un barrière qui déjà peut toujours continuer yango. Yo nanga to benga poto vivre na victoire. Ote kat na moki auto kuta ba bitumba ndenge na ndenge. Mais victoire na biso ezali kat na Yesu. Na otanga mukana 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. 1 Corinthiens 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le coup me peut s'en pas dans Nzambe ou à personne victoire dans Nzambe Jésus-Christ. De toute façon victoire dans Nzambe Jésus-Christ. Dans aux actes à Yesu, ou à l'île de nouveau, ou à Yesu, comme Seigneur Sauveur, aux hommes autour de temps la carte de victoire. Victoire na ezali à yo. Dans aux hommes maintenir foi n'est pas dans le Yesu. Peu passer dans ngomba gogota pointe na yo. Le loi il faut comprendre. Victoire, ou doit na ngokata na mokili oyo. Na bitumba o mo Satan na ko bundisa biso. Ezali na foi ototia et pas na kolo Yesu. Ils ont ma casse na bisoté, ils ont ma na bisoté, mais la foi, on a yo, autre tia et pas na koloyeso. Quand il m'a été, koloyeso de cruz ou à coup fait pour un sinabiso, pour te tendre la carte na victoire. Donc, coup fait un koloyeso, ils ont pour le but qu'on a biso, ils avaient pour les longues na biso, abitumba autre le sa carte na mokili oil. Dans autant que sur version, mais reste le temps à kiango. Nous avons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Babi o nyos ba botama na Nzambe balonga mokili pe victoire ezo longa mokili ezali foi na biso yo kolonga mokili olonga prince ya mokili oyo oza mo Satana olonga ba pro mokili oyo tango tozo yo nanga totia foi epa na kolo Yesu tato ndi makolo Yesu ne kuluzu apesa ki bo monaye aki crucifié bakundaki asekwaki po te totambola kati na triomphe totambola kati na elonga ye o atambisaki Satan défilé nde tomona mokana ya Colossiens chapitre 2 verset 15 na ekuluzu de plus kozo confesse yango de plus kozo ndima yango koza kati na victoire mpona oyo Yesu na ngomba kota pointi na yo bomona yo nde omana kotambola kati na victoire de lokwa liboso yali foi epa na kolo Yesu foi oyo ozwa comme likabo ko te pa na Nzambe mokolo ondimaki Yesu Christ comme Seigneur Sauveur abo mona yo gloire à Jésus. Le temps mukana na Apocalypse chapitre 12 pour na continuer ko lakisa biso ndenge nini esengeli totambola na victoire mokolo na mokolo pote olinga te tokuta ya bitumba kati na mokili oyo bitumba ndenge nani koyela biso o ba situation ndenge koyela biso ndenge Satan ko utiliser pe bato mokili mpona bitumba mais futo yeba ndenge ya kotambola na victoire yango okolo sa pesa biso futo yeba ndenge ya kotambola yango leto otasuna mukana na mukana Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 totanga verset o mingi na nito yekola sur loko mo place wana. Apocalypse 12 chapitre 12 verset 11. Bina bisoko
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Balonga qui est balonga ina Satan. Pour na tina makila ya Yesu Christ. Pour na otambola kat na victoire na mokili oyo. Faut tia foi na makila na Yesu Christ. Pour na makila na Yesu Christ. Parce que makila na Yesu Christ ils ont makila ya nzambe. Makila na Yesu Christ ils ont représenté via Yesu Christ. Oyo apesaki na ekuruzu pour ansinanga na yo. Il faut tia la foi na biso na makila na Yesu Christ. Parce que makila oyo ya victoire. Et makila oyo egangaka mama kitoko, egangaka victoire. Eganga mama kitoko leka makila na belle. Makila Yesu ganga victoire, victoire za eloka kitoko. Makila Yesu eganga ango. Egangaka prospérité, egangaka délivrance. De faut tia foi na makila Yesu Christ. Ndenge to tia foi, na ko confesser ka ango. Ko so merci. Oto sopa ki makila na yo ne kulusu pona ngana tambula ya victoire na déclarer le kora makila Yesu sopa na ki victoire ezali ya ngai na soso nozo lekisa victoire ezali ya ngai moi satana makila Yesu ezali contre yo okolonga ngai te soso okolonga ngai te ote kolo Yesu asopaki makila na ye 2000 ans passé point sina ngai de temps ça ne wana ozo confesser ango ngo bake ozo déclarer ango tia foi na yo na makila Yesu Kristo ozo tia foi na yo na oyo ko so sai na ngo bakota na ngo bakota ko so spaki makila na epona yo ngai masupaki makila na epota na ki crucifié makila sopana ki dans la tête ekotna zube makila sopana ki babeti ma set na maboko makila sopana makolo makila sopana ki bakoti mo panga na passe na opanzi makila sopana ki babendi mandefu na ye makila sopana ki de makila Yesu sopana cette fois même temps moi circoncision na ye makila sopana ki de makila tanga sopana ki banya ko ganga pona ngana yo pe moko na loko ganga ki ezai pe victoire pona salina yo pona miséricorde na Nzambe mais pona victoire susu pona yo na comme chrétien totamula kat na victoire ko bossa na kate nguye makila na Yesu Kristo ko bossa ngote tika me ona mkana na Hébreu 12 totala ma place rubikiro makila susu ganga kulika makila be peto kozonga na Apocalypse 12 Hébreu 12 gloire à Jésus. Verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de la personne qui parle mieux que celui d'Abel. De makila celui de l'obara malamu kulika makila Abel. L'obara mama kitoko. Victoire ezali loka kitoko. Yali bénédiction mbima. C'est le mukana Deutéronome chapitre 28. Moko na bénédiction li victoire. De makila celui de ganga kayango. Pona yo na ngai totambula kat na victoire. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Apocalypse 12, 11. Pasteur Zalaki. Apocalypse 12, 11. Pasteur Zalaki. Le but de ce mot, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Yo peut autant la victoire pour natia makila na Yesu Christ. Pote ozamunene, pote ngazamunene, pote nazalékwano makasi physique ya ngote. Parce que tout le monde auto bunda et les boutimba bolimu. Tant que tu as foi dans ma clé sur Christ, nous avons la victoire, la triomphe, il colla Satan. Gloire à Jésus. Parce que la longue qui est dans ma clé sur Christ. Et va continuer pour le bas. Ma clé sur Christ et ce qu'on qui pour nous démonter pour le monde ensemble. Yes, après ce que vous m'avez pour la démonstration pour le monde ensemble. Pour le monde, ça m'a dit Nzambe alinga kabisomé. Il y a encore so akendaki na ekuruzo. Gloire à Jésus. Tout le monde en plein mon canal romain, bah que non, nous sommes plus que vainqueurs par ceux qui nous a aimés. Tout le monde est longa, nanzera moto oyo alinga biso. Nana alinga biso Nzambe, kuruzo alinga biso, yango wana kendaki na ekuruzo. Soka linga biso te, ne akotika kuruzo akena ekuruzo te. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique. Jean 3, 16. Donc, bolingo na nzambe, et ça qui m'a créé sur Christ est sopana. Tango tu foi na ma créé sur Christ, o tu et moi tu foi et pas na Yesu, et puis tu foi na bolingo na nzambe. Parce que Yesu a ça c'est ma démonstration bolingo na nzambe. Alléluia. Le foi na ma créé sur Christ, foi na kolo Yesu, et ça foi na opina bolingo na nzambe. Yango esala ke epesa victoire. Otambola victoire, ngaya tambola victoire. Dans un dit ma créé sur Christ sopana ki ona bolingo na ye. Nzamba linga ngai mingi. Loga linga nga mingi, alinga tina tambola na défaite. Alinga kena tambola na victoire. Dans un dit ma yango toujours que nzamba linga ngai. Totanga mukana na Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8, verset, verset 37. Romains 8, 37. Bien sûr, bon. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Mais là, on va le que tu as plus que vainqueur. Tu as tout le cas place à Colomba. De te gagner déjà. Tout le cas niveau on a la victoire. Comment elle colonne plus que vainqueur, plus que ma victoire. Alléluia. Nanzera anane, nanzera oye alinga kabiso. Donc, aux autres temps, on rappelle 4 na victoire. Ndap na autant la 4 na victoire. Dans zone limaete, zama linga kabiso. Bilo on va tout temps la victoire pour nous. Tout matin, moi, que dans le micro total. Na verset. Verset 35. Qui nous sépare, Romains 8 et 35. Qui nous sépare de l'amour de Christ sera, c'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Taba bloco haut. Et c'est bien que séparation pour le monde ensemble. Ce qu'on a verset 30 par lui, mais dans toutes ces choses, bien qu'on est autant y awa. Zala, péril, épée, persécution, tribulation. Maman, autant que tu as un cas de on va attaquer Satan pour y avoir un cas de mouki. Babina nyos tout wana, tu as plus que vainqueur. Donc tu as le cas de niveau à longa. Na attaque au Satan pour y avoir na tribulation Satan, na persécution Satan, na ba plan ma be Satan. Biso le cas de place à longa. Tout le cas doit avoir plus que vainqueur. Nanzera anani. Nanzera moto oyo alinga kabiso. Dengolo baketango otie foi na makia sur Kristo, otie foi na misango bakokota. Ezako zo tia foi na bolingo na Nzambe. Boti makia sur Kristo sopani et sopana ki ona ko démontrer bolingo na Nzambe. Koloso kenene kuruzu comme démonstration ya bolingo na Nzambe. Tango zo ndima ke Nzambe alinga kayo okotambola victoire. Depuis tout mbako ya ndengo nyonso ke na komo na Yesu Kristo. Papa na peso merci. Oto linga ngai loko linga ngai naza victoire likambo oyo ekoleka nango. Alléluia. Ekoleka nango ezo tourner ka pona bolamu na ngai nyoso le kabitumba oyo nako bima na témoigner kat na situation oyo nako matuna victoire passion linga ngai. Et ça veut dire très simple mais ce qu'on vandi kat nango otongi foi kat nango okomona ndeba musala tango mito priaka. Mais nous avons prié, nous avons dit que nous avons dit nous avons dit que nous avons bêté, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que premier que nous avons vie, attendons que nous avons premier que mais ça va permettre de nous prendre une victoire à longue sayo. Alléluia. Comme moi, de fond de ma il faut faire foi. Ça me semble tomber là yo, tant que ça permettre à bitumba payer. Bitumba na nzera bato, basi comme ça sur l'excellent na mokili oyo. Mais yo maintenir foi na yo na maklaya sokiso, maintenir foi na yo kenza nzambalinga kayo, maintenir foi na yo na oyo sose na ngomba kota yo, pona tsina yo ke alonga ki satana. Et ça là qui échanger makambo, et ça là qui au monde na victoire ekokisama. Nzamba sepra bato o ba chaka foi et pas na ye. Gloire à Jésus.
Par exemple, ce verset, on a Romains 48, 28. Romains 28, 8, 28. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Makamno so ke na malamu na bato balinga nzambe. Yo bolinga nzambe, yo so ba ke nzambe mutalinga ko liboso. De plus que okomona ke nzambe alinga ka yo, de plus que mona ko développer bolinga no pa na nzambe. Parce que yo alinga ka yo. Donc grâce à nzambe ko sa bo mona yo, pe po zong sa bolinga na e pa na nzambe. De faut à concerner, faut na ko yeba ete nzambe alinga ka yo. Les nzambe alinga ka yo, oza mut na victoire. Oza mut na elonga na prononce koko ya oza kana na victoire. Alléluia. Okomaka na victoire. Quelle que soit circonstance, okomaka na victoire. Tikato ndima yango na kombo na Yesu Kristo. Quand on ndima yango, tu vas nous tambola quand tu vas vivre la victoire. On nous vivre la victoire. Même au moment que yo défait yo baté, nganzamba linga ngai. Na zone ndima ete na zone victoire. Non ndima que situation ko tourner pour nous ramener la ngai. Non ndima na ngomona victoire na situation oyo. Non ndima na ko bika na maladie oyo. Ata ndenge nini ngana ko bika kote nzamba linga ngai. Ata taka mo ndenge nini nzamba na zaka na victoire kote nzamba linga ngai. Donc maintenez foi na biso et pas dans nzamba wana. Gloire à Jésus. Donc on a ce qu'on a mkana Apocalypse 12 bato tanga verset 11. Toye ko la selo ko mwana. Mais ça bilo musa toye ko la mele toye ko la kami balé. Bongo c'est prochain toye ko la elo principe mon coin susu. Apocalypse 12 verset 11. Apocalypse 12 verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Balongaki dans la maquette sur Christ, ben la parole et témoignage na bango. Mais mes paroles et témoignage est très importante. Ko témoigner bolamu na nzambe eza malamu mingi. Il y a une reconnaissance aux olaksa et pas dans nzambe. Yo nangai et dans ma kambo nzambe asala bo mona biso. Peut-être ça on lobé l'équipe peut-être une année peut-être 5 ans. Ba mamono ko bosa ngote. Faut au témoigner ka ngo. Tant on témoigner ngo et tinda ka message par Satan. Tant on témoigner ngo et tinda ka message okuta ngo lelo oyo. Tant on se rappeler na victoire aux nzambe apesa yo miko elekaki. Premier chose à le oyo, faut yo mo me se rappelaka, on se souvenaka que nzambe na passa pesa nga victoire. Loko pesa nga victoire le kamwana, le lope victoire le yangai. Loko azoki victoire le kamwe le kaki, le lope na kozwa victoire on a comme sokiso. Faut oza, faut to kansango. Mbale berete obosa ka bolamu na nzambe. To bosa na victoire oza ba pesa biso. Na bundaki bitumba mingi mezamba longi singai. Mona bosa nanga makambo anu soto. Nzamba lingito bosa motabi balonga ki na nzela témoin ta loba na bango. Ta bazo témoigner victoire wana. Bazo loba yango, bazo se rappeler na yango, bazo tamula kat na victoire. E ko tonga foi na yo pa na nzambe. Tango zo se rappeler bona bolamu na nzambe. Tango zo se rappeler na ba victoire na ba longa o apesa yo. Na maladi o abikisa ka yo. Ozo se rappeler nango. Tango se rappeler nango lelo oso maladi na nzoto. To souhaitant voter, mais si attaque ça nos humains là dans autres, au dimanche non, la bika qui 10 jours passés, n'a pas bika un mois passé. Tu comprends nous avons guérison en gagne. Au soir 5 ans a passé, sur le pénal et ça en gagne. Zambasa ndenge moko lobby de lobby libéré là. Sur 5 ans a passé, à commencer à sur le rabo mon ayo en gagne, na commande sokiso. Kobo ça ma témoignage était, mais Zambasa le bolamu. Témoignant pendant le commun ensemble. À ça, bolamu, kobosa mote. Kumisala ensemble. Témoigne ngoma no témoigner en loba yango. Même yo mo kanandako. On commande la même merci pour la hausse qui pendant un mois passé. Yo no bisa na maladie oyo. Yo pesa ngi victoire le cambo oyo. Nazo liki yake nazo victoire na situation oyo. Nazo l'exercice oyo. Parce que pesa nga yango na passé, doit capable pesa qu'on attend la carte victoire. Le témoignage il y a victoire, il y a bolamu na nzambe et ça la kotambo na victoire.
témoignage pia maloba na nzambe ba Bible comment ana maloba nzambe oza pe ayo so moni victoire mon ma pese pas David obi so ko ndeko sango pas David ndenge mon pe o sala pa na ngai ozo témoigner ozo bondela yango o mona yango kokokisama na kombo na Yesu Kristo haleluya to bosanaka bulamu na nzambe te na mukana Psalm 103 yoka bilo na sonini Psalm 103 Bible Bible Psalm 103 Dans le verset 1 à 2 Psalm 103 1 à 2 Bien sûr, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon dit, mon âme pambola nzambe, weza kat nanga e pambola nzambe. Beko bosana, bolamu na ete ba bienfait na ete. Ko bosana ka ba bienfait nzambe te. Ko bosana ka victoire nzamba pesa ote. O se rappela nango tango nyonso. Po eko sunga yo po otambo na victoire lelo oyo. Tambo se rappela nango foi na yo eko za ko telema. Ko likia eke zamba sala ki mona passé lelo pe oyo na ko tambo la victoire. Na passé na tambo na victoire. Na kam ona kanse ki na ko victoire te, mais na joie ki victoire, ndenge na joie ki victoire na passé lelo pe ona ko joie yango na komona Yesu Kristo. Parce que Nzambe wana a changé. Et elle est principe pour nous. Foi dans ma clé Yesu Kristo. Témoignage ya maloba. Parole à témoignage. Qu'on se rappelle na bola dans une victoire passée. Qu'on se rappelle na victoire aux akats na Biblia. On se rappelle en temps nyonso. Na soulier mingi wa victoire oya yo moko na témoignage nango. Yo za ba témoignage na masa mingi na mona yo. Témoignage eko sunga za la arme pona otia foi et pas na koloso ndima ete lokola sala yango siko pena ko na habiter lokola pesta na joie ki yango victoire na passé na za pena habiter ko zomle o paraka sedi na ko ko zo victoire ko lokola big sengai ami ko leki na ko ko tamola bi ko lo lokola pesa victoire ka bo leki na ko ko zo victoire lo ko do tango zo kansango tango zo ndima yango et ça que on va notamment la victoire ko banga ko zarate au moins que on audace on a foi on a foi audacieux ya ko ndima que non tete makambo e ko changer na notamment la victoire situation oyo e ko tourner pour na bolamu na ngai na kombo na Yesu Kristo na banda tende ko mo azo pambola na matea oyo je crois que zo pambola matea oyo et ali principe oyo David a utilisé. David a utilisé qui en a 1 Samuel chapitre 17. Donc autant la version à calamité. Mais tu as vu station qui pour na Israël au Goliath pardon Philistin. Où a tellement qui na camp na armée na bango pour ba binsa na Israël. Ba bobi misa mutu na camp na bino. So mutu a ye abundi singa eloingai biso na ko servir bino. Mais songa na longi mutu wana bini bo servir biso. Mais pendant 40 jours, abana ko yia wana zo telema, mais na kana Israël bana ko banga bango nyonso. Na roi Saul, na bato nyonso ko banga, na bande ko David ba yana ya mibali, bisatu bana ko banga. Donc mutu ko pousse peu na Goliath azate, parce que Goliath azaki soldat, aki professionnel, aki soldat penza. Aki lata bilamba ba soldat, ta munene. Bible décrit ndenge ya zalaki na tina ye. Nani prena lo bango mais pas tuer histoire. Donc mutako ko tereme na Goliath abunsaye azalaki te. Marga zali incirconstruit. Biba nzela bango banga so talika mutengamba mboye mutako banga bazo banga. Bango nyos mutako bazo kima. Mutako présent ko pousa bosaye abunsaye azalaki te. Mais David andimaki a fait face à Goliath. David est peu à l'ongaki. Mais ton temps est long, David a un assurance qui a longa Goliath. A un assurance pour Bomaye. Et pas pour mettre seulement dans les bangas moko. Na lance dans les bangas moko. Ton temps là, n'est pas David a longa. Donc, on a 1 Samuel, chapitre 17.
toye kola et quand il y a témoignage il y a qu'on se rappeler dans ma victoire à passer ndenge ko sunga yo 1 Samuel chapitre yo nanga plus yo sunga yo nanga pardon 1 Samuel chapitre 17 na otanga ba verset oyo et singi na tanga pour gagner temps na biso tout ça prend temps mingité ngana to doit histoire mo très bien na tanga na verset gloire à Jésus. Verset 26. Alors, Moutaolonga e azalakite, David ayaki, pe atika ki, papa na tinda ki ya kutika mga bido rolea, ngo bunda petanga yaki, akuti sasone sende zalaki, bayane batele mena ki oyo salani awa yo zala orgueillé, David ali ah mais ça un problème te, vous avez dans orgueil ça problème ça un problème yango na e ah pe batele mena ki mais David a kipa ki bangote, a kipa ki te parce que papa mta tinda ki pa ngoye ba le kamni zo leka. Ngoye ba assurance ni be récompense ni ne ko pesa na moto oyo akolonga parce que bango nyoso bazala ki wana bazala ko banga muta ko bundisa ye azala kite mais David on a na histoire na Nzambe azali na assurance azali na foi azali na relation na Nzambe azali na alliance na Nzambe andima ke alonga mais tout en verset 26 David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin, c'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Donc David a dit, muto akolonga muto oyo akobundisa gagner bakopesa nini parce que alonga opprobre par naba na Israël. Défi oyo muto abundasa mais akolonga ye bakopesa nini. Je vais garantir que ça il y a un lot comme ça récompense au pesama pour muta kolonga pour muta ça est aussi makata ngengate azali au point que insulter ama Israël ndenge il y a ça alliance na Nzambe mais biso na alliance na Nzambe ndi na côté mais la biso bo bien mais yo na alliance na Nzambe oza se construire na motema na yo oto yamba Yesu Kristo oza mwana Nzambe okota alliance na ye ngo ba ko za mutna victoire. Mais il faut continuer à dire foi et pas dans Zambouana. Et va répondre dans verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Parce qu'à assurance d'aimoko, n'eni ba osala na moto wa ko bomaye, n'eni bako sala. Ba bi moto na verset 27 ba section, moto wa ko bomaye, roi le combat de chef, a opesa mbongo et a opesa mwana ya mwasi pote abalaye. Amen. Donc, il y a une récompense à qui David a gagné à l'Okango. Donc, est-ce qu'on a verset 32 d'autres les kaki? Et David dit à soi que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Abi ce qu'on roi, pas même pas roi. Abi moutami tung samate pour la Philistin oyo. Ngai serviteur na kende et pe na ko bundisa ye. Na ko bundisa ye na ko bundisa ye. Verset 1 landi. Verset 33. Soit pas David. Soit dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre de sa jeunesse. Aïe, David, yo ko boucha aux Philistins ôté. Parce que yo a mwana muke. Ya za muto a bitumba guerre depuis bon mwana ye. Ada muto bitumba depuis mwana ye. Mais quand David comme Saul, bien Saul, hein? David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Abi, nga serviteur de mango lesa, bampate ya papa nangai. Doiso tali se mamouya sa na passé. Abana comme ça. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, j'ai couru après lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Il s'est dressé comme moi. Je l'ai saisi par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Donc, à ce laksani o asaraki. À ce se rappeler ni on zamba saki dans un an passé. Abna bon laisse sa bibé la papa ngai. Mais
où ça yaki, lion bayaki, pour ba joie, troupeau moko, même moko, na landaki, na betaki bango, na kangina mungongo, na beto na bomi bango. Donc, azo laksa nengi azo la victoire na passé. Il y a un qui pour faire face au thème de la victoire, il faut se rappeler la victoire aux gens qui n'a passé. La victoire de ma péché, il faut aucun sango. Pour aucun sango, on va faire face à la situation courante. Ben habitumba oyo na foi nyon surtout pour au thème de la victoire. Pour se rappeler dans mon côté, on a une référence mon côté. Il faut avoir une référence, il y a victoire aux gens qui péché. Aux gens qui victoire et belle aux gens qui péché. Il faut la carte dans la mémoire na yo. Faut répéter, faut se souvenir kanango, faut se rappeler ngo yomoko, que ça m'appelle ça victoire de Kamboye. N'ega appelle ça victoire, naza sur la victoire de Coran Kamboye. Et pas continuer le bas awa. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera des Philistins de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée de Dieu vivant. Verset 107. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Donc, David a dit, Zamba Kangola Kingai, après cette victoire, l'ikolo ya lion na ours, nenge moko, à Kolongi Sanga, l'ikolo Philistin au Goliath. Parce que, alors qu'il cité armée d'Israël. David, avec la foi et pas dans Zambé. Alors l'alliance, avec la foi et pas dans Zambé. Puis à se rappeler qui est moko, à se souvenir qui la victoire aux hommes péché qui n'a passé. Les hommes péché qui victoire l'école à Lyon à ours, pour bah équiper lia, bah brebis, il y a pas mal. Gloire à Jésus. Et pas que nous faire face na Goliath, na combo dans Zambé à Israël. Alors à matin ma casse à mon côté, mais il y a tel qui est relation dans Zambé. Et pas yéba qui nous a pour appeler ça une victoire dans le passé, n'est moko appeler ça une victoire Nicolas Philistin oyo. Gloire à Jésus. Donc, oyo ali principe oyo oyo foi et pas na makela Yesu Kristo, foi na bolingo na Nzambe, et puis on se rappellera tant nyonso ba témoignage oyo makambo Nzambe sa bo mona yo. Témoignage pour nsango et puis lobaka yango et puis se rappellera na tina yango. Tant nyonso tout pour t'embra la victoire na tango oyo. Parce que Nzambe a l'homme ce qu'on a passé, n'engo mobe sika oyo a ko permettre au t'embra la victoire. Ko boss na kabola mo na Nzambe te. Ko boss na victoire onza ma pesa te. Linga ozara na yango. Nzambe mo baza livre remember, ça livre ya souvenir. Yo penanga tuto na ba souvenir. To yeba ka Nzambe o asala bo mo na biso. Peto tonda kaza po yango. Et que sunga biso to mette foi pas dans Zambé qu'on ndima ete soka sala ke mona passé sika ope to ko zoango to ko tambla victoire parce que Nzambe o changer te alali ndenge moko lobi lelo pelibera bela to mo suka matin biso merci sous pour Nzambe tant ko ape solongo mais espère yo aki continue pourquoi alors Nzambe pambula yo continue ko partager ma vidéo ou ma message pour na bateau. Et continue à connecter chaque jeudi à partir de 20h. Gloire à Jésus. Na bon point avant tout le monde. Papa na kombo na Yesu Kristo. To peso merci parce que nous avons malamu. Yo tindaki maloba pe ebikisaki. To crois que maloba o eye pone kangola biso. Et to mbola kondima biso. To comprendre que elle est volontaire yo pona biso tambola kat na victoire. Maloba o sunga biso. To koche kotia foi. Na makila Yesu Kristo, foi na misango Golgotha, foi na bolingo na Nzambe. Peut-être à la temps de reconnaissant, de te souvenir de la victoire au pesa biso. Na passé, pour te souvenir biso, te continuer à la victoire. Papa te pambolo te commission na nyoso sali. Na pambolo bano de gloire, pour na kotonga ma foi na bomonda bango. Na pambolo papa, pour la grâce et libérer bomonda bango. Ya ko chaka foi pa na yo, et puis na ko se rappeler na bolamu na yo. Et victoire au sa au pesa bango na passé pour aller ko continuer ko pesa bango comme pour le coup et je ne pas na nyon social ça m'a pambola yo qui m'a jamais na bomo na yo na kobo na Yesu Kristo que de grâce à Nzambe et la partage na yo na comme Yesu Kristo amen na papa pambola bien na tango autre et longo gloire à Jésus
Tokutani moko na lobby à partir de 22h. Bandeko ba yi toujours on a prié chaque vendredi à 22h. Et le programme c'est la prière pour te bondir la cap, te confesser à mon ensemble. Et il est quand même YouTube Vision Plus TV. Vision Plus TV.com. Ouais, ça live. Malgré que je tiens na Facebook en différé, mais si on a live, na ba prière ou na na YouTube ou betka Vision Plus TV.com chaque vendredi à partir de 22h au Hollande bis peut te rebondir ensemble live. Donc décaler mon ensemble de rebondir. Ba te be zo pambola moi. Na mo sa me bena bo mo ba tuana. La ligue yo ora tangote au bénéficier de la prière wana autre salle chaque vendredi à partir de 22h na Vision Plus TV.com. Quand ça m'a pas vous connecté sur le côté sur le site au côté lobby, le côté dimanche à partir de 14h pour na quitte na biso il y a adoration. On m'a pas moi on te côté embarrassement. Bye bye.